Bana membre, bonsoir, mbote na bino, bokota kota, bakota rakaka. Bana membre, masolo so les alités. Mwana mo boy, auti so Kenya, auti kop na Kenya, et papa et Missy Abdallah. Azwa tata yoko tata shopping te na Kenya, asombi ate loko te ata ne loko te. Alinga ose. Yo, na yo répondre au cas pour sali de 2 émissions na kombona nga mwanu. Moi yo avant na répondre yo. Faut que Dubaï non ya solo hein, au Cape na Dubaï. Vous comprenez? Ok Dubaï ozui visa na on visa za $100, au mati avion na on mati éthiopienne ok Dubaï. Bota la vidéo wana eza wana ya kati avion azana Kenya Airways. Kenya kenda Dubai ta. Oh wana okosa batu ba voyager te na ba complexé. Avion Kenya koma Dubai te. Outi Kenya. Et puis de 2. L'accepte sur ta papier à visa non parce que visa ya Dubai eza papier à pamba. L'accepte sur papier. Ya visa non oza non ponga oyanga ya bakali zazaza. So papier bungi l'accepte so ba entrer na ba sorti nango na kata passeport. Yo, outi Kenya outi kope pa Monsieur Abdallah. To lobakaka, to che okutu kati to kiparote po na mona kwa tate, na liste ozati. Oh. Oyebete longue aéroport à Dubaï te. Au mona ki aquarium le plus grand aquarium du monde te. Au moni Au moni l'hôtel le plus cher du monde te. Au moni appelle l'immeuble le plus long du monde te. Où ils en a 270 niveaux. Au moni qui ont te. Eh. Attends un peu. Beaucoup ça bat tout trop hein. Na Dubaï déjà dans Dubaï ba hôtel les a cher. Donc ba hôtel ba $50 déjà pour zwango foya na deira. Ce qu'on a deira on a betel tout ils en a deira on a ngana yebiango. Yo la le hôtel nini o kokiata ko kanga photo te. Et puis na deira za loko za na kati ya wende. Parce que so outi no tel no kiti na C directement ko kitara o kitana C au mona ba restaurant au mona ba boutique donc nyonso eza yo kangi photo wapi. Ozalaki na Kenya. Yo avangana sa charger na faut kende Dubai solo. Kende na Dubai solo. Tango ya au matimo niveau moké na sa charger na. Boy na ko sola non ten. Po uti Dubai to uti Kenya. Okende kope pa Monsieur Abdallah. Oko sabatu pourquoi? Bimi si ebso papier à visa te. Ata aéroport okangi photo na aéroport te avion nanu po bomo na akende Kenya avion oya mataki na ola kisabino video eza Kenya Airways akende Kenya asalaire muto akende ozo na aéroport Monsieur Abdallah na kati ya mutu ka Monsieur Abdallah banda ko filmer na ye Kenya Dubai sezala mabe bongo bota no video ane koza Dubai mama wa complexé ya oyo kamte so kende ba Kongo lo bana kende ba Kongo so kende nini lo ba place o kende ki nyonso ka oluka niveau po simba ka kisi ndia mukusi simba no ka kisi po ozano bien ngalo sa charger na oteke na Dubai solo excuse no ke Dubai te il faut kende Dubai sko na bi ata Kenya ngo sala ki shopping te o moni mall te na Dubai. Au monument te, au moni désert te. Eh, bota no ba photo o nga na ochela bino bota la photo ya plage à Dubai mai na ngwe ezaka bleu ciel. Bota la nga na plage wana. Mai na ngwe za bleu ciel. Bota la sko plage o ya kendaki ya Kenya. Depuis quand Dubaï est comme un manche nengwane, comme ma bende ngwana? Depuis quand Dubaï mute comme un pays moko boye bato ba comment oya tourisme kuna? Bato ba uta be États-Unis bazoya ba vacances na bango na Dubaï. Eh mama. Botala nga bomona nga na immeuble le plus cher du monde. Bomona nga na hôtel le plus cher du monde, na immeuble le plus long du monde, na aquarium le plus grand aquarium du monde, na Zali. Na aéroport na Zali, na ba mall na Zali.
botala na shopping nazali na osomba biloko yo kenda outi cop donc na Kenya ozwi ata ta ya kota ta magasin te okanga ta photo kosa biso ta kote ozalaki rien omoni kenga kenda osomba biloko so tali wana na wenza mituka so tali wana na wenza basak na maison basak ya marque mwana pardon sokwama nanu keno Dubai kene pena Dubai o sokwama so sokwami bien ok Dubai ata po Chine ezalo matata keno Dubai ka visa ya $100 outi no cop na ebite cop on ba pio combien baninga bakenda bakoma ok ba copa ba Chine mais Abdallah mabe ovana no sutozi ba voice wana oya bosola na ye ok otindela pegi titan mais Abdallah ta mwano to chakwa ta kate to eba koto uta Kenya pa Abdallah batu ba okanta mutango komene Abdallah tengane na bambie Abdallah po aza vie oyo ayebani to bwaka na biso pe ye batu pe babwa ngana na bwaka ete me babwaka ya bwaka masutu na chaîne na bango kuna seke kopa ngo utika kuna ya on a bambie monsieur Abdallah mais asola nanga très bien yo ke Dubai solo pardon botika kasko finga bato ba matanga ba avion ba voyagera ba kendaka ba Turquie ba kendaka ba Russie botika finga bango pozo complexe na Dubai oko kenda ngoto ba bengisi o cop na Kenya obobo ke Dubai la kisa biso ba cacher d'entrée na passeport noti loko ozwaka ta ya okangata photo te do yo ozwaki tanta ya osombela mbate na boutique ozwaki tanta ya okanga photo na aéroport te chaîne wana ka neto yebeli bino bolinga ko matsa makambo yo kende Dubai batu ba mela pe mai na tongati et puis en fait moyen na ça no peut discussion te parce que yo a danser za ba boîte oza fi akwiti ngamela masanga te na kota ya boîte te ba image kande funda donc batala ba comprendre donc yo te pardon yo te penza comment non soin bonga yo te pardon yo te bonga mais c'est Abdallah mabe en plus de cela muninga elandio musika tina Kenya ozongise na $200 apamba koketa ko sala shopping te ko somba ta bilamba te tala niveau mtama mabe ka bilamba ne misato akenda na ngwazongi nango oki olalise su hotel bandibu na Rouache l'hôtel le plus sale et puis moins cher ya Kenya hotel comme hotel ngo Rouache kota bandibu kuna batu bana Kenya ba yebi hotel ana na lo ba Rouache toyebi ngonde no moi akokata okanga photo na hotel azaki te ya hotel ana pena pardon na te to kokesa ngona hotel ni nexasa 1 étoile coûte bien ya hotel ana ezata 1 étoile te bomoni ka mutake na plage ba memiera alora tente moko boy ba memie na plage ya Kenya wana aya suki ya Nairobi suki ya Kenya ale ba telemisie wana babandi ko filmer lobake ozana Dubai okomi bien yo Dubai za salite ndengo wana bota la plage à Dubai tine couleur na ngweza bleu ciel chaba photo nandima o chaba photo zela kuna chelo no na kangelo entrée sortie à Dubai nde zalara chaba photo poto omoni yo fona sisa tembe na yo lolendo anozo sala ba okosa ka batoke Dubai faut ba comprendre maintenant que yo kenda ito uti Kenya ponga na ebi angona sola na mutu abengisa ke o cop na Kenya botala avion na wana video ya avion na eza Kenya Airways Kenya kitaka na Dubai te Kenya Airways ekendaka Dubai te sonye complexe boy poani nzambe na pardon na tikaka pardon te bana membre bonsoir mbote na bino